mutu ya liboso Grace Mbisi akoki koyina na ba chroniqueuse congolais ezali Mike Lokamba. Mike Lokamba azwa au moins 4 à 5 mois pour na kosala plan à détruire à botola nyonso ya Grace Mbisi oyo ezalaki na Congo, alemwisa Grace Mbisi na ndenge ya Afrique, a isolé Grace Mbisi. Tolinga te eza bongo. Mutupe alelisa Grace Mbisi maya misu ebima ezakaka Mike Lokamba. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Ngai nazali awa te pona kokabula Grace Mbisi na Mike Lokamba oya mibengami archevêque Mike Lokamba. Na ye kaka pona na lakisa Grace Mbisi soki ye akanisaka ngo eza maseki, soki ye akanisaka Mike Lokamba alukaki asala chemin na ye yango bakabwanaki. Non, eza bongo te. Soki kombo na ye eza archevêque Mike Lokamba parce que amimonaki fwa pesa kombo archevêque po avant alongwa epaya Grace Mbisi asalaki déjà plan 5 à 4 mois ndenge akosala nyonso asilisa Grace Mbisi po ye abanda. Boye bango malamu soki Mike Lokamba azala penza na posa ya kolongwa pa ya Grace Mbisi asala ya ye site alingaki kolongwa na ndenge moko tangu site eza komata, tangu site eza na succès. Mais soki bolandi Mike Lokamba avant alongwa pa ya Grace Mbisi site esalaki 6 mois, chaque mois eza kokita. Entre temps na Congo ba site belé eza komata, mais Mike Lokamba akomaki kosala lisusu mosala malonga te, akomaki pe ko dirige makambu malonga te. Soki penza bochetembe bozonga na Congo elengi botala isika Mike Lokamba tangu azalaki kosala. Grace Mbisi message oyo eza pona yo, site eza ya yo, zonga banda kotala. Okomona Grace Mbisi yomoko ke Mike Lokamba abandaki kosala makambu différent. Bien sûr, nayebi makambu ozalaki kosolola te, mais naza sir azalaki kopesa yo beskize koloba mikolo yo makambu eza boye, benvite bakomi boye, likambu boye salami boye, nyonso wana ezakaka na kombo na ye archevêque Mike Lokamba. Donc asala penza plan ya malembe. Okomituna pourquoi asala bongo po soki alongwaki ne akende kosala site alingaki ne kaka kosala. Non, ye alingaki liboso afutisa yo Grace Mbisi bakanda oyo azalaka nango pana yo, oyo azalaki nango alingaki kobimisa yango ata mukete, abomba yango tilelo pe abomba yango. Et puis eloko alingaki lisusu ye ayalaki site tangu ya kosala site alingi ya yo Congo elengi ekita parce que ezape lisusu dérangement aboyaki mutu oyo akoya ko remplacer na Congo elengi azwa un lire oyo ya kotika ya succès. Sinote babanda ko comparer lisusu Mike Lokamba okende mais cordon ya sika aza kosala musala kitoko koleka yo ou bien azosala lokola yo. Yango ye alingaki
tango akokende elakisa penza ke Mike Lokamba alongwe awa. Yango ndenge omona tango abandaki ya ye mbala moko abandaki kokalikile sikoyo beinvite oyo abandaki kosala te na ba dernière minute na Congo elengi. Et puis azalaki na bamotuna na ndenge moko ayebi. Azalaki na be stratégie mosusu ya kosala po site na ekende. Na kanisa site na ewumelaki te e mati mbala moko ezalaki te pona kombo kaka Mike Lokamba parce que tango azakoluka asilisa Congo elengi ye azako sala ba plan azako koma azako yeba ndenge akosala tango oya ye kofungwama nani akoyamba liboso soki ayambi mingi te ayebaki ke na koki kokangama na musicien oyo na oyo to chanteur oyo to mutu boye nyonso asalaki ba plan bien yango tango babandaki ya ye chaque fois tango ezomata kuna Congo elengi eza kokita et puis azalaki na esengo na ndenge ya kosakana te yango yo moko Grace Mbisi na kanisa olobaki okoloba mabe ya Mike Lokamba te ake na vi na ye mais esali yo pasi oleli. Oui, alingaki omona surprise abongo olela surtout lokola Grace Mbisi o annonsaki yango en tout cas esalaki ye kembo moko ya kosakana te yango wana tilelo okanisaka azana yo malamu okanisaka boyokanaka bien okanisaka aza reconnaissant na yo njoka Mike Lokamba ennemi numéro 1 souci na ye oyo ayalaki nango mutu azala na posa a détruire site alinga akwesa ezali kaka Congo elengi mutu azala na posa a détruire ezala yo Grace Mbisi. Donc ndenge osololaka ne lelo yo asololaka na yo kaka na hypocrisie ndenga mesana me tango bokabwanaka na masolo asekaka alobaka ngande mutu na sala nyonso na détruire yo Grace Mbisi. Ndengo koma boy nazo kamwa mu succès ozanango mikolo yo grâce ya ki ennemi ya yo na Karine Mokonzi me nazo kamwa ndenge ozo dimateke Karine mutazo salo ozo linga kaka batu neti biso ba Mike Lokamba nzoka nga Mike Lokamba archevêque kombo na nga wana nazalaka nango fier parce que na tonga ndaku te me na tonga esprit mabe pe esprit mabe yango esala na nyata Congo elengi na niata Grace Mbisi na niveau Afrique na silisa ba cordon o balingaki ba yapa na ye na silisa ba journaliste ba tiaki teti ba tikala na lakisike ngande mutu nazalaki Congo elengi na kati ya Congo tango nga na longwe Congo elengi ezate mutu mususu akoko simbango azate omoni biloko alobaka na yo yango wana. Donc Grace Mbisi oyo aina yo na ndenge ya mutema moko oyo asala yo mabe na kati ya net bando banda net ye wana koluka epai mususu te ezali ye wana Mike Lokamba ye wana archevêque wana kombo wana ezali oyo nde musala asala ya ba plan ya ba komatisa ba immeuble ya ndenge ya kosalo kaka oyo asala yo me soki yo okomona ye azali mutu moko ya kosengaka merci pona nyonso asala pona Congo elengi eza mabe te parce que asala me foko yeba soki elala sikoyo libela ye kaka mutu alalisa yango vomie kutu bemission mususu soki olingi osala luka osala ta na bamisusu osala ta na alia star oyo azala na Paris même azali soki ndenge nini me ye na ndimite azana posa to azala na posa ya koboma yo to ya koboma site na yo to ya kosilisa yo même ata akopia yo na ba air moko na kolata na kolongola na kosala nini ezali kaka alulaka yo mais Mike Lokamba en tout cas ye wana azala diable archevêque Mike Lokamba
grâce mbisi ondima ondima te menga na lobaka oyo na moni na lobaka oyo na zoyoka pe oyo na zanango sir na sukisi awa otika la malamu pe botika la malamu batu nyonso. Ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne ça qui toko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.